osikisi ngai yawe lelo koseka na ngai ekomi kolela na bango bango bazalaki oseka ngai ngai nazalaki kolela lelo nzambe abongoli yango nakomi kosepela koseka na ngai ekomi kolela na bango soni na ngai ekomi matanga na bango alongoli nga soni alatisi nga nkembo nakomi kosepela bango bakomi kolela yawe mama Esther Yembe balobi alongoli ngai kolela alatisi nga nkembo bana notre père bana CFC bana CODEF frères et sœurs dans le Seigneur mbote na biso nazala na esengo okutana na bino boye ponela bino sango bien sango nini Jésus-Christ Nazareth aza na bomoi nzambe solo eloba mon père le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi CFC News émission na bino oyo topesa bino programme culte ndenge nini toyanganaka na CFC ndenge nini tobondelaka bana CFC lelo naza mama Esther Yembe awa tosolola mwa moke mpona kozala sango Esther bonjour. Bonjour papa Rabi Mabenga. Nous avons un programme à 8 mercredis. Vous avez chiffre 8, c'est chiffre. Et identification et puis localisation. Ok, donc nous avons 8 mercredis où il y a identification et localisation dénommé Seigneur Jésus-Christ Nazareth, souviens-toi de moi. On va qu'il y a un mouillé qui n'a croix. Il y a sous deuxième mi-temps, il y a comme un match Syrie. Allez, localisation, souviens-toi de moi. Tant comme na bokonzi na yo Jésus bien les loka kangana yo paradis yo moi to assure que ya kota mais exceptionnellement oui mais désolé kandé vraiment to bandaki malamu makasi papa Rabi premier mercredi ouverture nango ezalaki en pleine retraite oui to taki na jeune ya lundi mardi puis mercredi ouverture esalamaki vraiment ezalaki malamu mingi et puis deuxième mercredi to ezalaki na pasteur Herbie yende mutu azalaki na biso le deuxième mercredi alobelaki thème ya marque nini o batsana lelongi na yo vraiment c'était fantastique il est très bien angola Yesu Masia Nazareth. Le mercredi et moko on s'est dans le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi nous tafongola ki amu lokola tata et je vais vous les bétails bana nzambe bazopola isenga pasi ndime bandeko baolamke ba 4 heures bauti misika baye mpona guilt mpona kokumisa mokonzi ya bakonzi naba oyo tozalaki na retraite esika moko nyonso tosanganaki tolanda ezalaki ndenge nini bana nzambe bapoli mvula pamba te centre évangélique de la foi en Christ temple eza moke bien que déjà tosomai mapango mibale maintenant etongami te bandeko tokoyangana na kiti ya CODEF libanda tonokeli mvula mpasi na motema kasi lokwa toyai kokumisa nkolo tolanda image ndenge ezalaki motema na ngai talela kolo ata bolembo eye mingi mabanjo mangai simba Yesu kobosana te kobotokwa ye yo nzoto na ngai sanjola
il me rassure, je l'aime bien. Motema na ngai talela yaya mobateli ampate o akosaka te na butu to na moi na mosala to na balabala ata na kati ya ndoto mobateli akosaka te. Motema na ngai kolenga lisusu te o ikakatano ya kobonyo masi azali o akotambwisa ngai pene na mai ya kimia akobatela ngai atako molili ya mpasi pene na ngai azali ye bisika nyonso nakende moninga ya ntango nyonso mobateli ya bampateo. Ah, il me rassure Yahweh, je l'aime bien. Aussi Jésus m'a convaincu vraiment. Je l'aime bien. Il c'est là où toucher mon cœur pour nakoya yelo langoe. Je l'aime bien. Non seulement alinganga ngape vraiment nalinga yo. Je l'aime bien. On peut tout me faire pour na Jésus nanga na boyateo. Je l'aime bien. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime nalinga yo. Je l'aime bien. Yoso ya mutu ya nanga na benga kango se na kombo na Yesu. Je l'aime bien. E ana butu to na moi na kimaka nanga se pa na Nzambe o. Je l'aime bien. E ana tongo to na pokwa mosusu te Nzamba mote. Aina nzimi kojala mo yekoli pate naye tonga naye naloboko ya nkolo aloboko na Nzambe na bongo na ngomba to na matiti esengo na motema nafukami nekulusu na makolo ya nkolo pene naye ngai na nzimi kozala moyekoli nafukami nekulusu na makolo ya nkolo pene naye ngai na nzimi kozala moyekoli mosongiti shalanani kushi. Voilà, ça fait très mal. Zoma bandeko bazo pola apolité po ya iko senga mbongo pa autorité politique songolo apolité po tamso akende ko teka akozwa bénéfice mais apoli po ya kumisa Jésus Christ Nazareth. Nzamba pambola bandeko nyonso tozena ba na culte wana et ça fait très mal ma mère tango zo mona boye et salonde. Vraiment papa Rabi ezo ça vraiment passe makasi vraiment ya komona que espace ezanango mais makokika ya kotonga nde mutezo zanga tozanga biso na espace mais makokika ya kotonga ezo zanga yango tozo lancer appel na batu nyonso ya motema malamu o balingaka Yesu Kristo na Nazareth s'il vous plaît esika malamu ya kolona ezepa Yesu Masiya ya Nazareth parce que bolamu epolaka te ata lelo tata lobi tokobuka yango boya totonga na saki moko ya sima yaya na saki moko ya pamba yaka wa mona na mibalo wa mona na misato wa mona na nyonso ka oto kozala nango to ya to sangana kaka nde to lobaka l'union fait la force wa to lona na mabela Yesu Masiya ya Nazareth o epolaka te ata soki boyo ki kozongo te Nzamba ko kanisa yo parce que na moni na Bible ndeko moko ye na mwana ya maladi alobi azobela mais baebisi Yesu tata kanisa ye na lik tata kanisa ye azo mérité parce que atongela ki Nzambe synagogue ngana yo pe bien aimé Nzamba ko kanisa biso ne loko moko kaka na acte oyo sali ya kotongela Nzambe tempelo Nzamba ko kanisa yo yaka yaya nazo bengisa biso nyonso peuple de Dieu
boya to simba na maboko yo o mbongo kenda nango na ba fertilité s'il vous plaît nazo bondela yo yaka to sangana to tongela nzambe nzamba ozanga te kopambola yaka to tongela nzambe nzambe akozanga te kopambola yo. Vous voulez contribuer, venez au centre évangélique de la foi en Christ. On est sur avenue Bombo numéro 20 au outil ngambo Sainte-Thérèse netioke dokolo ba benga arrêt de la foi au romona centre évangélique de la foi en Christ ezawana nyonso ko le kabande kwa sécurité bazawana au pesi contribution na yo komi au tigata numéro on va vous appeler pour nous confirmer OK et komaki bino bende ko to yanga na culte na Codef même pendant le culte ce que après culte au monde ba financier bazana ou yena don na osoeza en nature to pas en espèce to tongela nzambe lopango ekozala malamu mingi bâtissons le temple de la foi et longo ekozala malamu mingi tozalana chaque lundi tozala ba culte na biso na 6h déjà tozala na culte ya 6h CPP pouvoir et puissance avec les femmes de la foi. Chaque lundi, aux âmes gondima, aux âmes maman gondima, yaka to bondela chaque lundi na 6h, tu as déjà wana to bondela na ba maman babi CPP. Culte de puissance, de pouvoir et puissance. Pouvoir et puissance. Na 12h, tu as na 12-14 à la montagne de l'Éternel. Mkolongo za mkolo ya jeune. Tous absolument son jeune ou to stambela ka to baina tongo na ba maman na 12h to matingomba à la montagne de l'Éternel 12-14 ba pesika to bondela ka to mona matatoli belé nzamba azosala peu importe ndenge bozana na famille o boza réclamer o ba limite o nini yaka to bondela eza malamu mingi et na pokwa nde to zana 18 enseignement école de la foi toyaka kozwa enseignement pour na kokolisa kondima na biso wana toyaka lokola bandimi ya bere omemi kaye na yo omemi stylo na bible bapesi référence biblique okomi yango et puis otangi bible esalaka malamu mingi wa mokolo ya lundi mama Esther Yembe tokobaka na baprogramme na biso ya baculte lundi tokompe na programme mardi JFC JFC na 16h à 18h chaque mardi biso bilenge ya CFC sangana kana centre évangélique de l'enfant en Christ. OK. Et puis mercredi Codef. Culte de combat et de délivrance des familles. Et équipé te sambela wapi yo yakaka. Ras nyonso. Nyonso yakaka. Yakaka. So za kondima te oye tamba kote ozu kondima. Kondima na yo et boti bika. Produire be fait. Et to le ba foi plus prière égale miracle toko bondela elongo esaka malamu mingi kilti ya Codef en tout cas ezo kipe batute ezo kipe to sambelaka wapi to nini yo yaka na kilti na biso ya Codef to bondela elongo peu importe bisiko sambelaka tozana avenue Bombo numéro 20 na quartier 5 na Njili. Soko uti Sainte-Thérèse netioke dokolo ata makolo maleme 5 à 7 minutes au mono komina yo église ya kana principale wana to bondelaka elongo na mosala na nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi et le karakitoko mingi na sepela tolanda extrait oyo lolenge nini prière na biso ya Codef et le kakabon tozonga toko baliso na biso tolandi Sondi manzambe na kokisela yo. Na yekote ya poma ane weko leka boyete. Na yekotika mutute. Eko sila boyete. Baninga musuba yambi Christ kaka ne o. Baninga mususu ba voyager kaka ne o. Baninga musuba zubu kanda kaka ne o. Baninga musuba zu permis kaka ne o. Baninga musuba zu promotion kaka ne o. Ba musupe ba concevoir kaka ne o. Ba musupe ba simbi mbongo kaka ne o. Ba musupe ba zu relation ya bien kaka ne o. Yo ekotika nani yango tolobi ekoleka boye te yebisa muninga nano esilite nano esilite Bible lobi mukolo moko pa nzambe za lokola mila or ina neza na 365 jours ce qui veut dire oyo kutu eleki 365 jours nzambe osala ngo na mukolo moko bongo ya 365 jours na bundikisi ane mobimba oyo 2020 oyo nzamba bongisa pona yo ya epesa melo na mukolo moko bato babota ki liboso bakamwa yo tango ozwa zemi na 2021 ozo bota mwana ya 2020 akota na 2020 abota mwana na 2021 oyo azondi mesala mela yo
oyo azondima esalamela yo, esalamela ndeko na yo, esalamela mwana na yo, esalamela ndeko na yo ya mobali mpe ya mwasi. Ndenge nazosaka lelo ezosalama. Olobi bambongo baluka ba 20 ans. Nzambe apesa yo na mokolo moko. Nzambe apesa yo na mokolo moko. Ya yo ekamwisa bato. Na nazondima makambo. Amen. Na nazondima makambo. Nzambe alokalize yo place osa. Oyo azondima nzambe identifie yo. Aloba ye wana. Na kati ya armée so bakangi mutu fo ba identifier ye. So bazoluka mutu fo bazono identification na ye. So bazwi identité ba identifier ye. Ye ba okanga ye malamu. Ya wana lobi nzambe ana posa kanga yo te. Mazana posa identifier yo. So ba identifier yo après ba localiser yo. Ta ba localiser yo. Oh, nzambe tukisidi yo bipamboli na yo. So ki leta zoluka identifier localiser po kanga. Nzambe zoluka identifier a localiser po apambola. Ozebisa nzambe yo kalibondeli na yo mami miso zotanga elikia monene paina si yo muta kwa sungo na visa kufati ndenge kwa imba boti bakufa na tikala na suka ya mboka loboko na litamu nana ngwa ko sungo nzamba linga yo kela mawa nzamba linga se souvenir na yo ozebisa nzambe tata bato nyonso baza binemi o nga na yebaka te nzambe na ngai bango nde baluka pasi na ngai na ekoluka mutu te na ekoluka nzamba de la foi Yesu Masia Nazareth sala quelque chose banda kolela bien mais nzamba azolongolo na situation wana nzamba azolokalize yo azoidentifie yo azolongolo na situation. Alléluia. Lelo zamukona nzamba azovisite nzamba azovisite na déclaré nzambe na ngai Yesu Masia Nazareth bisala sala ne kuluswa Golgotha ale bando longole lamba soni et longole lamba humiliation batu musu ba na valeur mais quelque part oza humilié nzamba pomoy alongolo na humiliation. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nazali kosenga yo kolo na bonzama na lisumu ikabote la gloire ebandi maloba esili lokola ana bondela ya bondela lela nzambe akabolona bango nakozo kontrola vi na yo monopeka uki maloba esili na ye komi bomba na yo yolisi mama ya bokoye olobongela na tata mokilotinda ngai nazokoka lisusu te naseke secours kanisa otokweka uki maloba esili atali kamu moko nzamba kanisa yo olobongela na tata mokilo tikanga nazokoka lisusu te nasengi yo sekure makanisi eleki nakomi kokuma na suka kanisa mwa moke talanga na bugwaga souveni okokutanga na mwa misala ya moke pasi na mabanzo motema ebongikaka yo makanisi eleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bugwaga souveni okokutanga na mwa misala ya boke pasi na mabanzo motema ebonikaka yo. Voilà, wana ndenge to bondelaka na culte na biso ya Codef et eza place ya babunga te nde na babaki avenue bombo numéro 20 kala bazwa bengango arrêt l'Angiloise et koma arrêt de la foi bana moto bataximen bato nyonso bayebi place wana obika tikanga na arrêt de la foi église ya juste wana okiti okoti culte to bondele longo peu importe église osambelaka yaya tobotami na bafamille oyo eza réclamé tobotami na bafamille oyo tokuti badifficulté ebele au moins famille mosusu mamester basi kitoko me babalaka te misusu mpe soki abali suka nango azonga kaka na lupango ya famille
ba réalité auto vivre na ba famille na biso ndeko yaka to bondela à travers yo libota na yo ekokangwama yaka tozomona matatu lebele mabote belé zo kangwama tozokumisa nzambe longona mosana nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi tozobondela ezoleka malamu mingi. Oui, mercredi oyo ya localisation pe identification tozolela tobi Seigneur Jésus-Christ Nazareth, souviens-toi de moi yaka kozanga te ngana libota nanga tokokota. Déjà te confirmer. Déjà te confirmer. On a qu'il à mercredi et puis chaque dimanche tu as na tongo pour na kiti adoration et action de grâce tu as kumba melanza me kokumisa ko tonda ye pona nyoso osali kati na biso. Voilà, on est un programme de culte, CFC News et Gozala. Malam ming de gosoye to bondela elongo. Ma mester yembe to comme na suka sona apso alelo. Obini na bana CFC bana Codef o nyoso banga ma mester yembe. Tozo zela bino, bozalo bienvenue. Boya to kumisa nzambe elongo na 8 mercredi o tozana ngo. Yo yaka na ronzima na yo. Soki pozana na ronzima to ye kaka. Nzambe na biso akotisaka konzima na mitema batu yo yaka kaka soko ye Dieu est capable okotondisa mana konzima na nguya Yesu Masia Nazareth pe okobima lokola mwasi wana lobi na kuta na moto moko oke kopanza sango biso to bomba te to kopanza sango to bombela nini to bomba te na bensika peuple de Dieu boya to sanga na elongo boya to tongela nzambe tempelo ezo sala pasi boya to tonga boya to tongelongo. Merci ma mester Yembe to aussi sans le Yembo moko je dis merci l'équipe technique Mubimba ba accompagner ça lelo, merci David Kibanza makasi mingi, merci à Bojeri Mayada, merci à Nathan qui fout à papa Doudou et Yumbu, merci à Gauthier Kele au Azakuna montage et Isaki Bongo CFC News to koute na bino mbalasima to aussi sans le Yembo ma mester Yembe. Nakata basinga koyo kangolinga ye Nalibulu ya masumu Jésus-Christ de Nazareth bimisinga ye Namakila na yo ya talo usukulinga nakomi peto ngayo yango lelo nazoyembela yo zembo ya bolingo euti na motema na ngai po yo salelinga eleki ya minge nakoki te solo kobomba yango po yo salelinga elekelinga ngana kobomba te sikana panza sango bisika ka ozana ndaku panza sango beta mololo Yesu Masia Nazareth aza malamu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à besoin que tu as Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.